Ma Mission TV, le miroir du monde. Après Jésus-Christ, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Je suis très content parce que le président de la République est venu inaugurer notre école. Que Dieu les bénisse et qu'il prenne soin de lui. Bon, le message que je peux donner au chef de l'État, qu'il continue toujours à faire de bien et le Dieu va aussi lui bénir encore. Félix Tshisekedi Antoine, Nzambe merci, Nzamba Pambola, parce que pour s'investir dans l'éducation, ils ont armes oyo, ils ont forte. Eux pour changer le pays nabiso. Parce que l'éducation, il y a un avenir, il y a Mboka. Félix Tshisekedi Antoine, Nzambe merci, Nzamba Pambola, parce que pour s'investir dans l'éducation, ils ont armes oyo, ils ont forte. Eux pour changer le pays nabiso. Parce que l'éducation, il y a un avenir, il y a Mboka. Président Nabiso merci, na acte sali, tout ce qu'on y est par contre que ezalaka. Donc longoli biso pasi musu tozali nango tofuta bambongo ebele mais le quoi na ba otango fele na PCK merci place azali aou mais la place azali na le ko lo basute nzapa pambola ebela koleka so izabo etokeli boso. Ma Mission TV, le miroir du monde. Alors, Ma Mission TV, chaîne à référence, Nasi Bandeko tout vraiment Bolanda Biso partout dans le monde. Na pesimno bambote na confiance nyonso bo mesana kopé sabiso na Ma Mission TV. Alors Martin invité sa fusée sur la Likambo na kwei lelo na lemba na école Mokengeli obiso tutoyo kaki badundenge baloba ki toka gouvernement lobake bana année il faut batanga ofele. Alors na ofele wala tozaki na besoin qu'il y ait école babongisa batonga école. Le président de la République Félix Tshisekedi mwana mboka akoyi lelo na lemba na école Mokengeli place bomoninga na telemi awa po vraiment kolarsa vraiment que misala et salamaki l'école babanda kotonga l'école babongisi po bana vraiment batanga ofele. Alors lelo eza le 2 donc le 2 déjà la classe de G5 et bandi déjà le 2 septembre. Alors toza bandeko baza tellement ebele bana lemba ya commune lemba partout ba awa kota la ndenge président de la République a ekoloba na micro devant bango pour na école ezala vraiment gratuit pour na bana tout. Alors toza pe na bandeko ya côté ya cash bazali ya FCCP bazali ensemble lelo bango tout ba ekoyamba président de la République Félix Tshisekedi donc procédera à l'inauguration de l'Institut Mokengeli réhabilité et modernisé dans le cadre du programme des 100 jours du président de la République.
Copain. Présente-moi le béco. Et moi, à la fois prochaine. Moi, dès que je suis avec... Je suis très content parce que le président de la République est venu inaugurer notre école. Que Dieu le bénisse et qu'il prenne soin de lui. Je suis très content parce que les enseignements aussi sont gratuits. Il nous a facilité. Quel est le message que tu peux donner au chef de l'État? Bon, le message que je peux donner au chef de l'État, qu'il continue toujours à faire de bien et le Dieu va aussi lui bénir encore. Mbote ndeko. Mbote mwana mboka, mbote mingi. Alors ndeko lelo toza na commune ya Lemba awa na Mokengeli, président de la République Félix Tshisekedi oyo vraiment azali awa pona koloba ensemble na enseignant na bandeko tout o baza na Lemba na école kitoko o Mokengeli babongiseli biso po bana batango fele. La ligne juste opesa message boye ya président awa ezanini. Merci beaucoup ndeko journaliste. Boye ya président eza kolakisa ke président aza toujours na population na ye ensemble. Ndeko tika na ebisa yo ke na mboka na biso eloko eza koboma eza maki ya volonté. Mokonzi otozu sika Félix Tshisekedi Tshilombo azali toujours ko manifester la bonne volonté ya ko changer makambo na kati ya mboka oyo. Talaka kaki aza na agenda ya makambo ebele, aza na programme ebele, mais atiki ba programme na ye aye ko inaugurer école Mokengeli tout simplement parce que aza na bonne volonté ya ko changer makambo, aza pe na posa ya kozala toujours pembeni ya population na ye. Yango ayaki komona ndenge mosala esalemi, effectivement mosala esalemi na kitoko, bana Lemba ba sepeli, biso pe kashi to sepeli, yango président ayaki ko kata riban pona école ebanda ko fonctionner normalement pona année scolaire 2019-2020. Alors, bato belé ba ondi maté, ba moni on peut ba vanti, ba moni ba blague, ba lobi bana batango fele ndenge ni. Ezala nango ba lobi bana batango fele, après ba professeur, ba enseignant, ba tang sabana, lobi ba komo lela ba mbongo ya salaire. Est-ce que vraiment au fele yango vraiment oyo yebeza vraiment fele? Ndeko la ngai eza au fele, eza likambo ya kokosa te ndeko la nga. Omona mboka na biso bato musu bandima bato te. Baloba ke mutu soki azosala makambo malamu ifo kondima ye. Président Félix ndenge aza na bonne volonté ya koarrange mboka oyo. Gratuité ya enseignement eza une réalité, eza lokuta te naza koyebisa yo ke kobanda lelo na RDC mobimba bakole ya l'État ekotanga ofele parce que constitution la biso nde elobi yango.
constitution lobby yango président la biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azande ko matérialiser ko réaliser au constitution lobby. Ceux qui bandent comme ça vont continuer à rêver. Tant pis, pas continuer à rêver, mais biso cache sa population qui gratuité enseignement eza solo eza lokutate et puis ba enseignant ba kozambongo na bango. Déjà ba sanganaki ba sololi, je pense que na année oyo ba enseignant ba kobanda kozwa au moins $100 pour na dans un premier temps, mais na bambulu eza koya salaire ko mata. $100 on est là salaire papa azala pana ba pese $100 et bon ce qu'on va foutre là. Eza proposition salaire ya malonga na le bimité salaire ezoya wana eza kaka proposition ba proposer que mutu ya suka na enseignement akobanda kozwa déjà $100 eza proposition mais président de la République azako bunda que conditions à vie échanger et puis eko changer et loko to bandi nanu eza nanu gratuité ya enseignement yango nde to bandi nanu au reste etali makambo ya salaire ekoya sima toza ko rassurer population que salaire ekomata toza na kondima ete avec la volonté ya président na biso salaire ekomata wana eza nanu kaka proposition nanu ba matérialiser yango mais bekol tomoni eza c'est comme ces belete tant boche bekol bana batanga ofele il faut kotonga pe bekol misusu na ebite soki o baksali lobanini bato na ngai moto ava tonga ndako abandaka na fondation oyo eza nanu fondation toza na mandat ya 5 ans renouvelable makambo mosusu ekoya après oyo tobandi nanu fondation tobandi nanu gratuité ya enseignement mpona kotonga baekole mosusu mpona koaméliorer salaire mpona koaméliorer makambo nyonso ekoya nsima tobandi nanu gratuité yango toza nanu kobanda na yango le reste tokobanda kosala malembe parce que président de la république ndeko nanga aza na volonté ya koarrange mboka oyo tala ekole oyo ndenge ezalaki kota omona lelo oyo école oyo eza doté na ba machine eza doté na machine informatique machine ya coupe couture donc soko koti na kati ya école oyo ozo sentir peut-être oza na kati États-Unis ou bien na Belgique ozo mwande kolanga wana esalemi kaka na 100 jours wana basi pipi na mu na zolo ba solo oza cameraman oza journaliste munene leka omona ba installation génique mamonyo eza kitoko mamonyo so kitoko yango tozolo bake volonté ya président de la république yango eza ko rassurer biso que président na biso akosala makambo ya minene na mboko oyo c'est l'occasion pour moi ya kosenga na ba pasteur nyonso ba bondela pour la président de la république ba bondela pour ba konzi mboka ba bondela pour la président na biso ya parti Vital Kamerhe po bazola la te butu moi bazo bunda po ke mboka kenda liboso yango to kosenga ke biso nyonso ba jeune ya INC ya IDPS tout tozala derrière bango je dis tout quand je dis tout ça dit ya ba parti nyonso tozala sima ya président de la république to soutenir ba vision na parce que président na biso azana volonté ya ko changer makambo na mboka oyo ko alors présence ya président de la république Félix Tshisekedi tango moni akoyi na lemba awa po batu baza telme belé et sali ndenge nini ke akoti pe lemba mabele ya lemba et salinga esengo mingi ndeko na ngai ye aza président de la république aza na place moko te ba ko interdit ya kota ya azokota bisika nyonso eloko ya liboso to sepe na présence na ezaki aza toujours ko combien na population omoni que président de la république il faut to betele maboko ndeko na ngai président la biso à tout moment likambo soki ezali ayaka na soki eza ko engager nation ayaka ezate atinda ba délégation atinda boye moko akoya eza signe ya komonisa que président aza toujours sima ya population na ye soki alinga ko ya te alinga atinda ta délégation na ba ko représenter mais ye moko aye na lemba akiti sitere amona misala ndenge esalemi amona parce que mokonzi ezalaka te ke bayebisaka yo en français on dit en bien dire en bien voir il faut ko kita na mabele oyoka oye omoni yango président ayaki aye a palper du doigt amoni que effectivement école mokengeli na lemba esili kolata lobo ya kitoko yango toza ko botela toujours président na maboko a continuer bongo na mikoleza koya alors na lingi opesa message po bande on a biso ya diaspora o baza na niveau Europe Amérique Afrique Asie Océanie oyo pe lelo baza ba vision misusu oyo pe ba mona ke tam su changement pe ya moka ezate oyo pe bana ba doute ya makambo ebele oyo vraiment baza na niveau libanda na lingi opesa message par rapport ya visite oyo président de la République a celle na lemba message eza na bande kwa diaspora ke ba mona bilembo oyo président za ko sala. C'est vrai que tu as obligé Moutouté aya, ce n'est pas une obligation, mais le président a lancé déjà un message que bana nyonso o bazali banda mboka baya totonga mboka. Yango to koyesha bango ke président a bandi déjà misala, 100 jours yango misala monani.
bao baza na besoin ya kotonga mboka baya kotonga mboka porte eza ouvert baya batikala kuna te ndeko langa to banga makambo ya diaspora oyebi ke eza bato mosusu ya diaspora babeta ba 100 je dirais 10 à 20 avant même 25 bazosala eloko moko te bazosala eloko te na poto baza ebele naza bandeko nanga musu baza na poto ti lelo ata lupango la biba basomba te mais bazonga poto mais yango na bandeko bandeko nyonso ba te poto za mboka mundele mais bango nyonso bazo travailler te yango to sengi na bandeko ya poto batika ko rêver soki boza na misala na bino tamie bo baza na misala te baya kotonga mboka oyo ekotongama na maboko ya bato mususu te mboka kotoka makaka na biso bana Congo soki toza sima ya vita ya disons ya président Fati elongo na président biso Vital Kamerhe na bato nyonso ba ministre gouvernement yango ebimi mon cher ami naza ko rassurer oke mboka oyo ekenda liboso tozu président ya wana message no pesi bana poto bazo baya o baza na ba occupation te baya koluka misala a misala oza si vraiment bango baoya soki baye te to obligé bango te etali bango mais to sengi ndenge président alobaki baya bo baza na misala te bo pe baza na misala baya ko investir na mboka ndekolanga baya ko investir na mboka parce que mboka oyo ekotongama na maboko ya mindele te ekotomane na biso bana mboka. Alors merci vraiment ndeko ya côté ya cash donc ndeko Daniel toza pena ndeko ya FCC donc eza ensemble o baloba libala o bosalama cash na FCC toza mbote ndeko mbote monsieur journaliste tokanisaki lelo bino pe bandeko ya FCC bokozala te mais tomoni bolingo bosangani boye po boyamba président Félix Tshisekedi na lingi oloba vraiment na ndenge ya show po émission za partout dans le monde bato bolanda biso partout dans le monde. Bon on apesi matondi na mokonzi ya mboka bispe bana commune à Lemba mbote parce que aux écoles au bisto bimeli awa lelo o so doba licencié za grâce à école on déjà et puis biso éducation de base donc il y a pas à parler parce que c'est peli tout y est comme parce que président aux années mariage ende libala FCC cash tu as besoin mboka et qui ne liboso président Fachi notre autorité que Joseph Kabila basali be eloko opombo oyo etombwama na yaki pe na participer ko soutenir président Fachi ko tande ko nga ya bazali ya cash na bande ko nga ya yen na IDPS ngai pe na yeta ke moninga ba bango famille ko cheba moi mais forte na likambo o président zui ya ko bongisa école mokengeli na kati ya Lemba toza fier na président Fachi to pesier maboko Joseph Kabila azali ancien président a soutenir président Kabila aza ko soutenir président Fachi na institut na ya kitoko ya bongisa école ya mboka to sepeli président Fachi asali que toute école primaire nous sommes derrière lui mais to linginde makambo ekende kitoko nzamba sungaye ache maboko pour lo mboka pe esepela. Alors mboka sepela bandeko ba tala biso partout dans le monde présence ne awa et sali ndenge ni etake bandeko ya FCC et sali bino ndenge ni ndenge be école lelo et komi ofele mais tobi ke tam susu président Kabila azala ki tam susu be école pesa ki ofele te mais to moni vision président Félix aye abi be école ofele na ebité moi to kolo ba o moni na politique moto na moto zalaka oya initiative président Fachi asali yango na rapidité président Kabila yepeta ke mwana ya mboka alobaki bien bana bazotanga omaki bien ke minervo zaki réduit président Fachi atie gratos mais président Kabila na budget oyaye na président Kabila na budget oyaye weki ba fruits zaki réduit à moindre coût zaki à faible coût donc on est salami biso lobi président Kabila na président Fachi ne président Fachi na président Kabila to sepeli na oyo président Fachi asali ngai na FCC na betile maboko et président Fachi maboko président Kabila pasaki oyaye moke muninga ba continuer Kabila saki oyaye atiki Fachi ba continuer biso to bana mboka to ba congolais. Alors merci pour ce pelnae bandeko baza tellement ebele awa alors mbote ndeko mbote papa journaliste na lingi juste o baksa po lemba lelo eza ko inda na si batutu ba uti pas tellement lemba mais batu ba uti ba commune ebele ba epo batala président bato matete baza ngaba baza ya ba monga fula kutu baza awa ba juste po batala président Félix Tshisekedi na école kitoko boe o salami mais ngai na journaliste na lingi juste au clairci batu par rapport à événement lelo papa journaliste oyo to moni mamsusu to mona ngo to tana ndoto même sur réalité zaka ezwaka moi temps Félix président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un programme né à 100 jours d'urgence à touchaki presque toutes les facultés oh déjà tous les social éducation sociale
lelo na ye natali eta mokengeli ezalaki na eta oyo namoni mokengeli Félix Tshisekedi Antoine Nzambe merci Nzamba pambola parce que pour s'investir dans l'éducation eza arme oyo eza forte pour changer pays na biso parce que éducation yango nde avenir ya mboka éducation yango nde force ya mboka Nelson Mandela loba éducation c'est l'arme le plus puissant qui peut changer le monde. Donc Félix déjà appuyé sur éducation gratuité scolaire na on a botité mais nabi pas so ba parents na biso ba monara pour na refuter la mona minerva to la jour robot moi la pas autant ofele to tala na to za ba papa baza tellement belé mbote papa mbote ndeko journaliste papa to za awa na lemba donc eza ko inda batu baza tellement belé na lingi opesa juste message oyo bana bazotanga ofele ndenge président aeko sala visite. Merci beaucoup na bref nanga rappeler seulement boy to zo ka président Mobutu abunda la gratuité oza na réponse à kokango pendant combien d'années to ko zo Kabila le père abundi na gratuité oyebi suite to ko zo troisième président ou bien quatrième Kabila le fils pendant 18 ans ils ont lutté pour la gratuité enseignement. Totikala komona ngote bambu déjà ba corps belé mais aujourd'hui avec mon amboka Félix à tout Tshisekedi Tshilombo a sali la nuit en été to moni déjà que gratuité zali bande ko babité gratuité za sûreté non ça sûr parce que to za ba plan to ko pesa e poza la sûr mais ndeko eloko mona bande ko jeunesse zali boye to ko senga ke biloko to za ko boya lobby ezongela ka pe biso ndetse eloko nini fo lo baganyoso neti eloko ni monsieur le journaliste namoni lelo bitumba edimiawa ba jeune a PPRD ba jumo ba bundi wana ka ton président Félix ça va kayika ka boye certainement que bitumba ba joli mombo mombo mais écoutez mais là qu'est-ce que je veux dire et autoria waza likambuya enseignement za kamamboka et teli parti songolo pakalate pourquoi bandeko baza ko samena na ba drapeau donc bandeko PPRD bazaki ba drapeau yo bazaki ba PPRD ba INC ba IDPS tout ça mais nana ko proposer na son excellence boye que prochainement ba biloko boye ba yebisa ba base na bango ba bomba ka ba drapeau ba ka ba drapeau ya mboka drapeau RDC bango nyonso ba zope ba drapeau RDC za malamu ke to mona ka ba couleur to mona kina na stade to yembaka imbongo zo bebe belé pour na ba drapeau to yembaka keno to yeli bale to yeli ba parti politique te après to yeli makambu ya ouvert donc rentrée scolaire to yeli ba parti politique des argent pour salami trop ba tapage salami trop ba tapage salami trop ba comment aimer la batu na bango on va aimer la bango tu vois un peu et so ko pesa zizani comment aimer l'autorité morale na bango prochainement na ko senga la son excellence et ça la bongo te ba teya na ba base ba soki makambo boza ba kandela ba drapeau ya RDC ba ka ba drapeau ba parti politique te ba drapeau parti politique et bi maka jour oyo ezali ba drapeau RDC comment négliger alors merci vraiment to moni pe maman azali awa mbote papa maman tolo baka pour na arriver à président pesa président na biso merci na acte asali to tikala ko yeba ngote ke ezalaka donc longoli biso pasi musu to zali nango to futa ba mbongo ebele mais le quoi bana ba otango fele na PCK merci place azali mais la place azali na le ko lo ba sute nzaba pambola ebela koleka suiza boy to keliboso alors au sengisko nini potam sube école les amwa muke na ebité soko osenga nini et pas ba konzamboka po ba sa pe école bana baleke belé hein école ezaki nango mingi te ba sali ezaki mingi te mais na moni abakisi ba sali pa bongisi école abakisa ba école ebele bana batango fele eza malamu bana na ba oza lobby ba koma peka lokwa ye abakisa ba école ebele partout na ba commune nyonso mais acte salami partout tina ba intérieur partout ba école koma ebele pour bana batanga na merci alors merci nebité maman pe alinga bakisa mbote maman mbote papa journaliste en tout cas nazana esengo mingi président umela penza libela vraiment na likamo asali biso ya kitoko boyo to s'attendait même que na yango teke lelo to taxe bana gratuitement en tout cas merci nzamba pambola atoka bekolo ata 50 na Congo nzamba ko pambola donc bandeko baza maman alinga loba donc mbote maman papa journaliste maman to wela te malembe président Félix aza biso tout
tolo baza président mboka o baksa moi o bandeko balobité. En tout cas na ebelo ote na kolo basoko senga merci te pona nzambe na o ya sali nzamba mona ye abakse miko na se na moi pe to kokoba kaka na koboko ko bondela ka pona ye to kokoba kaka na kochaka na ba bodeli po batu banguna ba bebisa makanisa malamu ya zana ngote nzambe penda pambola ye apambola libota na ye mobimba apambola akoba te asuka kaka na ba école te mais akoba pe vie sociale nyonso hôpital kolia donc nyonso asala nyonso kolie koma ata 6 fois par jour. Merci tomoni ndeko poto clôturer vraiment toza awa na lemba na mokengeli donc président Félix Awuti déjà kozala awa ko loba na batu bandeko tout vraiment baza na esengo mais to kabango bango ba robimisa maloba mbote papa journaliste. Alors papa olingi o Barcelone nini o bandeko balobite par rapport ya arrivé ya président Félix Ndenge Awuti kozala na mokengeli. Bon on a ko bakisa na mwe bandeko ba sepeli ko mona mokengelo elati elamba sika mais na moko balobite en tout cas tu pesa mokonza mboka merci elo moto yo kango bana to botama ke ezalaka na RDC ezalaka meto to mona yango te na yebi ke loko ngo batu musu ba oza tango musu to loba gratuité to kola to yoka ka école da ko fele mais biso to pesi vraiment coup de chapeau na epo na bana na biso ba bénéficier yango ata biso to zwaki yango te yo bebi simbongo trop na école o ngai te ba parents nga ba parents na nga mais biso zungolo en tant biso ko ba parents de ba Miriel na biso vraiment ba okende vraiment fele en tout cas mokako soir et pas mokonza mboka asuka kana ba école te santé ya mokonza mboka santé ndezanga santé quand on va santé tout le monde hôpital là kolia vivre fête papa son moyen kozala papa ba bateau de pêche fleuve yo za la mbisi bangolo ba monganza Thomson te ya toza poso tolia monganza la mboko yo eta on arrive monganza po nga za lutakuna monganza tuka mokonza mboka encore une fois de plus merci nzambo apesio makanisa na akobano merci. Alors merci vraiment merci bande boze belé na ebité que ma mission TV boza Moïse to continuer la bande ko pardon vraiment caméra réalisateur déjà pesa biso minute amuke Moïse mbote ndeko papa ndeko oza jeune na lignolo parce qu'on a ndenga ki jeune dans za show état que président de la République a lelo na mokengeli ba classe ba ekomi ofele ba classe à l'état na lingi o ba sa école à l'état. Elo na sengi mais chef de l'état elo ka sali asungi biso suti makasi peuple congolais dondo souffrir ikamwa minerval ko bengana chaque année ko bengana mais chef de l'état ayo biso space ya motema bandeko congolais até enseignement ofele tout est en RDC na sengi nzambe abatela ye azala ti 50 ans dans le Félix. Mais tu as dit maté qui a zo sala malonga. Ba on dit maté ba tika ka bongo bo Félix da traîner de maï bongo Félix azonga zo si maté Félix da de maï bongo bongo ça social ba congolais Félix ba ça vexer bon ya misale zo ya hôpital santé congolais za bien ba jeune kuluna to kanyo kuluna kelo na masango mamba kuluna to liso kuluna te ba vexer bon ya na mboko. Balobi bino ba jeune bo bundi ya likola mbongo tant que président Bimibwe na ebité soko kolobani bino ba jeune bo wele lisu mbongo et sali son na ba drapeau ya parti politique na bino babilo ko wana ba congolais pas sergi makasi ndeko konga msako ya ba pesi demi ya ulikazo ngata la poche papa mlinga da 500 moteur abe ezala ya moni comportement to ko changer comportement malembe. Alors merci vraiment Bandeko, ma mission TV, chaîne à référence, merci na Pablo Sita l'économiste, merci na Bing Shing, Moro Bombito, merci na Chikito Mouchachino, Maman Anto Alut Antoinette, donc merci Bandeko Bolanda Biso, tokomi na suka émission. Bon, Bakisa Oyo, Bakisi te passe là clôturer des émissions. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier le chef de l'État. Na eloko asali c'est du jamais vu. Mais seulement j'insiste, c'est bien à Tongi, infrastructure à Sika, Mokenge Lelo Zirob Moussoussou. Mais à penser, il doit d'abord penser aux enseignants. Hein? C'est lui qui est au centre maintenant. Est-ce que Babi va payer nos salaires na $100? $100, tu habites tant où pour foutre la palais au salaboué au sanini. N'habite moi il donne des comment va payer nos $100. Et ça est solo. Mais papa, est-ce que quelqu'un peut vivre avec un $100? Il peut être capable de louer les 2 bouts du mois? C'est pratiquement impossible. Il doit revoir. Il doit donner aux enseignants un salaire qui va lui permettre de louer les 2 bouts du mois.
un salaire vraiment digne, un taille enseignant. Vous comprenez un peu? Donc c'est bien bon de construire, mais d'abord à penser à l'enseignant. Alors merci vraiment, vous allez brancher dans ma mission TV, Moïse Kin, Nassima ya caméra. Ma mission TV, le miroir du monde.